Tango yango yo. Tango yango yo ligambo na tango na yango he. Oyo tango le padre. Papa. Kate mission. Moni ma moto solo. Tous on attaque ba congolais, tous on attaque ba africain. Fait la salle fierté à ba africain. So kakaboy. Nazo luka kikangi faut voir ba iPhone na ba kabelo. Bon. Et bois kama ti na katikati na 20e siècle. Ozo bato en otage 48 heures. T'es d'ailleurs, on a posé la garçon à mission à l'obaté. Que les œuvres, oui. Œuvres, il a fait rigoler à mon gros Sam Sala. Batu bayela yi koyo mungongo. Aroyemba nini? Batu barobina nini? Ko fait le mide ko en plein podium à lobi nzambe tata nzambe to sambelaka. Tala mwana na yo feri. Conseil à faire rigoler à tina ba province batala ka on est derby. Match à vita imana on dirait net Barcelone na Real. Hôtel ezali nzinga ya Adidas. Ba préservatif silaki, ba capote silaki. Naso. Fait ko la boka abuka ki ba loi ya famille, okobala te, okobota te, ba kolinga yo te. Mais na concert à faire kolinga ezalamaki, ba linganaki, ba tabotaki. Ba trazi mabala. Yo sali biso boy. Le bipe rozwate. La vie change. La vie eza j'ai aller-retour. Moutazana ba production so ki lelo lingi ozana obeta concert na miki la poto na Europe. Il faut s'en faire pardon. Faire aza lokola mai. Olinga te o kosokola soko boy komela. Ya on fait rigolo ko beta concert na lola te. Ara mwasi na ngaya. Alinga na ba Facebook a lo lenge tout. Gel. Oh, ayebi. Abande obulubonde la nga oza pembe te bota bana pembe net jibe na amida. Bonga na kolinga mwasa model wana. Oyebi na mbujima na tiki boni abasi. Ok musika. Mwana waza nelongi on dirait net chocolat oyo banyata on a piné ya mutuka nani. So Karine Pando. On fait razo beta concert na Santiago Bernabéu. Akota concert $3 okoza na streaming. Maloba na nganga so. Et bon on a te faire na ko sala visite. Pour mona ke non ba ko cha podium boye. Ba ko ya na ngo boye na ko kotela boye. Ko faire les lits. Ko faire le bi vraiment on a évité. Vraiment de disque que moi vais de la race moi na ko. D'éviter pité de mer vers Rambo na podium Kiol. Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir vos titres de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne. Comme je l'ai dit, il y a une tendance. Alors cette tendance me fait adopter. Cette tendance est parmi nous, la nouvelle tendance est là. Plus de 256 000 abonnés. Nous vous prions ou nous vous demandons de vous abonner alors très massivement. Lorsque c'est écrit en noir ou en rouge s'abonner, appuyez ou cliquez évidemment. Il y aura une cloche qui va sortir sur être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Merci comme ça à la grande équipe de la nouvelle tendance télévision. Merci à Gédéon derrière nos caméras. Merci à celui qu'on appelle Dupro, Jordan Panzou. À la réalisation, merci à Alain Délé, merci Nabil Nyon Sobolinara, Brad Bumba, Culture Info Mon Dossier. Cette émission sera partagée de l'autre côté. Merci à vous et sans oublier mes partenaires. Je salue Jessica Longonia depuis Canada avec sa fondation Action Rap. Ferrand Vouvou. Tout le monde a eu un concert avec madame, donc ça l'a bien Badida Sarine et Salamaki. Ferrand Vouvou, merci à vous, merci comme ça à celui qu'on appelle Kitoko, donc yo, to gardera bon, Lévi Paye, Yabana Bandal, nous avons choisi Eli Loubasso, Franck Mamba, malgré raté concert, mais il était toujours parmi. Là, c'est l'équipe de Gaulois, merci à vous tous. Voilà, aujourd'hui avec un ami, un frère, un collègue, Bogard de la presse. Bogard de la presse, on va essayer de marteler sur le concert et puis son manque de voyage. On a le poteau. Son manque de voyage. Son manque de voyage. Est-ce qu'il était stressé à cause de ça? Ou on va dire, il y a eu un angle sous roche. Le poteau. Tout le monde va être derrière moi. Le concert de Ferrego est passé. On va prendre juste quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de... Au but de honneur s'attendre à Bogard de la presse, on va analyser sur ça. Bonjour et bienvenue. Ah, bonjour Brad. Bonne année, tout le monde en a été. Joyeux Noël. Nabiso ba Gaulois surtout parce que tu as une fête, joyeuse fête. Ndenge zabo et Afrique mobimba tozana yesengo. Surtout côté la culture et la musique que moro ya ban Afrique a honorer Afrique. Des fois asiatique, des fois européens, des fois américains. Donc en tout cas, parmi les continents, il y a une fierté. Il y a un continent dans l'Afrique, c'est congolais, qui est fait rigolo là. En tout cas, tu as un Sengobiso tout. Nous avons tous les Bible dit la sarine. Des fatés. Les Alatins, dans le 20e siècle, ils ont battu en otage 48 heures. Oui, mais ça va. On va délégation par délégation. Délégation américaine, délégation londonienne, délégation. Va même coup de délégation africaine. Bah égyptien bazalaki. Là bata ki sangani. Ba oti Congo kaka. Yo zo bata katarago mais bazalaki bata luos bazalaki. Bon. Pour na koloba yete, c'était la musique congolaise qui a gagné. Alors nous devons être derrière cette personne qui a fait fait bouger d'abord l'Afrique. D'ailleurs, que les œuvres, oui. Œuvre a fait rigoler à mon ça. Question de tout qui n'a pas œuvre, on a des places de Congo Momuké. Au Ganganin, Nani Yang. Musique Betami, faire Yembi Kitoko, invité Bamati. Depuis le premier jour, tu vois la lumière, la public, faire la question. Le couteau. Baba Maboma. On est en pire du mal, papa. Faire la bête concert et c'est Snell à la raté. Yo vas que non faire la bête concert Nangaba. Oh, courir Kei. Oh, banal Kuna courir Kei. Non, faire la bête place courir à la 10 jours au jour, 24 heures sur 24 heures. Au menace sur la yacht. Spectacle les Akinine. La musique congolaise c'est quoi? La musique congolaise c'est la rumba Ndombolo. Bon. Binande, Yembande. Bon. Esprit Wana. Alors, c'est ce que fait Rafé. Batu bayela yuko yo mungongo. Aroyemba nini? Batu barobina nini? Ko fait le mide contempler le podium alobi Nzambe tata Nzambe to sambelaka. Tala mwana na yo feri. A prier sur place na podium na feri. Abia sengiga vocal du siècle. Sylvie Sylvie a Cherigola. JP Minja. Sylvie Sandra Kazadie. Attends, tu vois dans bien té. Pour la ganga qui de samedi dimanche na tongo. Voyez casser. Concert à faire rigoler tina ba province batala ga on derby. Match à Vita Imana, on est net Barcelone na Real. Na ba TV le solo zobeta na ba venir. Faire l'attaque boy. Faire azala ki boy.
Papa. Quand tu es mission, on m'a dit solo. Tous les attaques les Congolais, tous les attaques les Africains. Fais la sali fierté à Africains. Boni mundele. Abela mutu mwindu na mboa na yeke nègre. Singe. Mais fais là. Le seul mouton ba fingi nègre. Singe. Rumbise. Congolais. Atangate selo batu. Basale les boutiques. Na kati ya mboka mundele moko. Likolo na ngope. Ba mindele bazo sale la kombo na ye. Yaya. Afrique ne se basale la boutique na kati ya mboka Macron. Euro France. Basale la boutique. Deko nga. Boni motema mabebo. Adidas a été bleu on est na kati. Comment faire bazo sale la ngo? Faire la côte saki batu tala. Hôtel ezali nzinga ya Adidas. Ba préservatif silaki. Ba capote silaki. Na solo na yo. Délégation ya kiwana. Na yebisa ko concert à ndumba bazi ba code. Na yebisa ko concert à faire regola soko bota kate mutaboti. Mutabali. Faire regola boga abuka ki ba loi ya famille, okobala te, okobota te, ba kolinga yo te. Mais na concert à faire kolinga ezalamaki, balinganaki, bato babotaki. Bato bazui mabala. Ezali concert moko boye spirituel. Il y avait des délégations célestes. Ba utaki lo latina kati ya faire. C'est le Congo qui a gagné. Nous devons applaudir l'artiste. Tout le monde a débat tout sur l'attaque africain. Faites le gars comme référence à quartier à Paris, en France, s'il vous plaît. Allô, Ozawat. Té, oleki kaka place basale la faire le gars ndako ya koteka bilamba na ye. Ah, nazana sima boutique à faire. Au monde que comme référence. Et anet tellement na loboko à victoire, au mona nga cha loboko boy. Et comme il peut faire. Tellement na ndako na boutique à faire, c'est là loboko boy na France. Mutu mundi mutu liboso. Kinshasa te. Attaque yemo Claude Makelele. Abeta pe mboka abeta ko tubale na France ango. Équipe nationale. Si ba pesa ya ta venir Combo. Mais faire gola ba pesi quartier Combo. Play Store. Faire gola. Papa. Kata émission. Makambo to solo. Te, parce que moyen to solo la ngonde. Capacité na qualité na kilo. Ya ba bilo to ba solo la ngota na ba phase 24. Conseil de l'équipe kitoko. RFL Obeli. Babi comme ici arena Adidas arena village Gaulois. Balati sango nyonso mone ba olatisa. Mais berero esalami pona concert oyo obino botikali mwana Kongo atikali Gouva atikali Muza atikali batu tout batikali. To s'attendre na nini pona joie. Te. Faire go la beta acoustique yé moko mindele bazo beta ba viola ba mindela bas 2012. Mwana Kongo azala. Batu ba yela ki mwana Kongo be ba yela ki fe. Est-ce que tu vas satisfait? Nabi na vie que ba le boko soki epesi à gauche et baté ya lugo. Tu dois te pesi à gauche et baté. Là mususu bino bo sali faire kanayi. Bana faire bazo tanga. Bon. Le bibo epé ba ko ambassadeur. Yo muto sala ke kanayi. Attends noko na ya ke mikilité. Bon. Revanche ko tu shirt. Yo boye te faire ton pesa bango visa te. Ah OK. Tozo mona. Vidéo pésotique là. Bana na biso pe bazo tanga. Biso pe moko dans to sisi chiki to kotanga. Na komi peut-être camarade à conseil moko boy. Ata visa mandaka bosala na ona vie ozwa te. Oh, ozwa ndenge ni. Yo sali biso boy. Le bipe ozwa te. La vie change. La vie est j'ai aller-retour. Bon. Là mususu yo za influenceur quelque part. Pour kale baninga. Loba ke baninga na pe bazana bana bango bazokola bazotanga. Lobe pe bana bazui musala. Ata bo komeso kozala te. Bon. Ata chef du quartier ba copie ayote. Ata ya veni. Ata chef à famille coûte. Pona nini? Ah, pona nini puisque mutema mabe. Oh, nyoso yo zolo na nasao. Okobuka ngwa kana se. De yo lona masango, babiteneza bona kobuka ngopo. Te. Okofuta maranga na mabelo ya se. La vie continue. Moi la maille a commis peu d'apoto. Akiti déjà. Terre commis sur tengama. Tengama nde. Bo banga te. Mutu azana ba production soki lelo lingi ozana obeta concert na miki la poto na Europe. Il faut s'en faire pardon. Mundela zo yeba ye asali le boutique engagé ba mindele. Batanga ko mwa faire. Bon yo soko utiki sa sawa. OK poto ke no beta concert na koya. Nana koya. Ya toza la fière ko. Mais qu'est-ce qui se passe concert et Betami? Marc Tabafinga Mabe. Le bata. Israël Mutombo Bafinga Mabe. Bino Bafinga Mabe. Mais qu'est-ce qui se passe? Baza ko tetama. Teta ni teta oyo kaka pena
au sentir que oyo ezanze moko boye animateur moko mboko yo tekolo nzambe abwaka tango yango yo ligambo na tango na yango he oyo tango le padre twana ngonga ya feri aza lokola mai olinga te okosokola soko boye komela yango feri ko lokobeta concert na lola te obeti pe ndule moko che date moko na lola tokende pe tobanda obina ata mutu ashe obeta ata rumba ngo na Ange Gabriel ekosala bien faire azoyemba ye moko mpe ngai na ezali boye natuta na Ange Gabriel natouche ti na bafoko ya motema simplice aza baide nazoluka kikangi fo voir bamomi ya mikili bamomi bakatana nazoluka kinka Salomo senga kinzambe sagesse bamomi ya mikili bakabelo na yebi soki basi babwaka ma faut tala corpulence faut tala masoko papa na yebi soki naza sous na frère kokanga makambo te bamomi na yebi soki kaka boye nazoluka kikangi faut voir ba iPhone na bakabelo bon ebwaka mati na katikati ya papa na yebi so makambo yo tala ya bakanda mapela bakanda on peut permettre est-ce que ils a dit na moi so quoi gel a kinolo ba bloka bouna ba TV bon ya zelo nini ara mwasi na ngai yawo alinga na ba Facebook alo lenge tu gel oh ayebi abande obulubonde la ngaza pembe to bota bana pembe neti jibe na amida kana ilite to bota ndondo yote ba yebi so ba tutu ba bota ndondo balinga la bango na bango pembe donc eza na ngaka makila message style lo za na nini oh mais toso alinganga na ba façon to bota bana pembe jibe na amida ne ba bota bana pembe bonga na ko linga mwasa modèle wana oyebi na mbujima na tiki boni abasi na province kaka boye na linga yo kaka okozwa te okozala bongo mabale ekomi pasi natali bona bi yo komelanga ke tolinga na poto bota bana pembe donc pona yo pembe eza priorité ya vie yango moni apakoli choka komi chokoli talaka komi na choko ndiye mutu atika na mikumba ya maquillage action tema balobaki to finga te mais pas jusque là vraiment bakomi na niveau alobaki concert ya faire bana mike bazalaki te kaka ba mama mikolo ebo ba concert na bango mimi tshelo baza lelo alanga na concert na bango te oyebi ajina ye alia di Zaire alia mbongo mukumbusu ok musika mwana waza na elongi on dirait net chocolat oyo banyata on a piné ya mutuka nani so Karine Pando La maison
azofi papa na yebi soke ezo sala na passe bolongwa na makambo ya talaka baketi balobi o Ferregola alataki bilamba alandi moninga bilamba nini bino bokolo Ferregola ba yebi na griffe ya maison ya Adidas bino ba yebi bino epai moko te et puis vous comparez et lamba pembe na chocolat faire alataki ya pembe ya alataki ya chocolat comparaison ne ko uta Même style quand même. même style bon signifie même style chocolat lingolo bani Kanda. couleur à chocolat ya kanda oh eza café te nga na bi chocolat eza café ce qu'on fait alataki ya pembe bon et lingolo ba la paix kimia pole boyokani pembe bon vert vert wana elingo wana sikoyo nde vert eza sikoyo guerre pour la contre Rwanda papa bon faire ça là qui m'a bon comparer sous faire était na ba congolais ba misa Kinshasa parce que tous ça ba misa congolais na ba misa Kinshasa oh mais faire rigolo à musicien Afrique faire rigolo quand on parle de la rumba quand on parle de la rumba mais on va la musique on va qui fait la fierté de la musique rumba en Afrique faire rigolo oh mais faire la camarade ba Paul Pogba batina na bango contrat en place moko na Adidas na bakim na bakim na ba Messi ba Cristiano ba yebani fe ba yebani ya o moni faire azobeta concert na Santiago Bernabéu akota concert $3 ekoza na streaming maloba na nganga ngaso akotaka mutaka na mboko yo na loba na yo po makambo yo leo mususu bato bazo boga na kotika la mutaka mboko mais na zola na yo ça va comme na niveau ça te cause comme ça 20 000 places et bon on a te faire na ko la visite pour mon que non ba ko cha podium boye ba ko ya na ngo boye na ko kotela boye faire banda ko la classement mon akite bana misu bo mona te mboko to kotika la mitaka to ko tambola mitaka ka pona faire za drapeau ya mboko yo intouchable il y a pas match il y a pas photo boga Santiago bon mon affaire moninga na bino yo kasane te faire makambo sala oyebi faire makambo sala na misère ya Kongo to zaka wat oh lo mi mama fi soki mwa mbalwana rema faire le kamno kendo vana kuna yo ka bizorbi lianga sauce na Nigeria yango na ba fête bon mususu ayakawa oh misère Jean pian faire le kamno vana kuna Mombui nalali bazoka Mombui ce qui fait raza la raté pour na bino tolo bato bata faire ba minoko oui toza minoko puisque toza na makambo na maboko tozo mona ke makambo zo kende bien on a compris que la dynastie a une force parce que na concert tout le monde répond na banzi ba dynastie oh ba on a terrain dynastie kaka faire atikela ki Eza gola yembia bon au contraire avec ba musicien mo ba kenda obeta ba meme ngulu pa bato na poto mais na podium meme Alexa bato angote c'est ça qui fait mal mais Riza yembi ayemi na public Riza yembi mawabimi bon tona kona bata si bato masase ko beta man kwang babasi na passé les élèves ah nous voulons la paix yoka place mutake na message devant bato na kati Adidas Arena bon et bon mais ça même bato ngulu power do ça te mombo na bato après ça bango na podium mboko to kotika la mutaka car pour boza contre faire le gola c'est la musique congolaise faire le gola même qui 26 provinces il y a République démocratique du Congo na Adidas Arena le Congo na même qui peut 4 langues nationales Chiluba Lingala ki Congo Swahili ale bino bolobi to vanda kaka boy nous disons mambu butaka mutu mwenu te kasi parce que donc boga ya biloko yo kate miso parce que naza na bakanda et loko faire sali eza fierté na biso nous devons être fiers pour l'artiste soyons fiers tous la quand même na moi elengi wana la komona ke mwana mobalo oyo azo sala fierté na biso oyo bino mo monite 2 jours 48 heures plein à craquer mais on et puis au petit concert dimanche bato baye bato tout bazanga na poto babanga bato Afrique baza bandoki bango tout chaque dimanche bakenda na église pona ko benga na bandoki oyebi yango mais bato na bako kende église balandi faire
Tolo bate. Babina bato mususu ya l'autre côté baye ba côté contre. Préservatif esila kinzinga ya Adidas Arena. Bato bazui bazemit. Bato babalit. Plein à craquer, délégation London, délégation américaine, délégation... Je veux dire que les maires en Lingwa, bon bah maire... On a les balles autorisées. Au moins, tu as gagné en plein concert, en pleine émission. Bon, la nyangote. La boule est bien. Ta maman m'a tout gagné, mais tu es marié. Moi j'ai de l'argent. On a un bon, on a un tol, on a un abyss. Ça dit que... Bon, on a un mon tunaï côté cabine. Pardon. Donc, tu as fait rigoler la bête concert. Ba préservatif et Céline en France et puis les colonnes en pe bato bazui bazemi bato baboti bato bazui mambala mutu oyo satana chaki vi a chaki point na vie na ye kakobala te na concert à faire à balaki kande akotaki azui zemi kande akotaki azui libala tolo bate ça c'est spirituel oyo za ma mwanza mena bana na ye nous devons être makambo faire besoin on sous makambo teke oyo ya nzoto te besoin on makambo ya contact na nzambe tout le monde c'est là 40 000 places hein. Pour 18 000 9 000 c'est bon attends si ma podium babi vide des salaki problème vide des salaki te koya na discours ya bataille na wate to beta li solo te li solo na ngote mon frère kata li solo wana fais la salaki plein mino moni faire abeti concert wapi na ça de martyr pour bana tkimba sek baya pour bana lingwa la baya faire abeti na poto na poto pembe na Champs-Élysées. Bon. Ça coûte combien? La capitale. Bele wana bazo annuler ba concert na province pour atterrir billet. On annule. On va annuler ça. Faire le base le saya beta. Stade de France 3 jours. Bazo de la Jeux olympiques elek. En autre camp bambo ta 3 places aux amis de tout le temps. Mutu na ngai chombo kaka. En autre camp. Ma mutu OK. Abel Mandiango. Teko Nzambe, teko Nkolo. Na bisao. Na monio. Tous c'est la rage olympique. Place ton fan de l'année. Tous c'est la rage olympique. Fait le la bête à triple stade de France. Comme ça ma musique ici là. Bino bolingue ba comparaison trop. Vendredi, samedi, dimanche. Eza capable bien. To za sir na mungongo kingoji ngoji. Ko faire le lit. Ko faire le bi vraiment on a évité. Donc éviter faire vraiment de dire que moi vais de la race moi quoi. D'éviter putain de mer vers Rambo. Na podium kiol. Tala faire tant qu'à faire à boire que Cindy. Maman si ou vraiment non on a évité. Maman mina eza boy do za ko la muka quoi putain de merde quoi. Tala marambo yo bon on a ni message à Jean Bal Kalala. Mais faire rigolo être mérite un monument un trophée parce que le trophée atana na victoire soit bacha baya ko changwa na molar. O chepe na trophée mutu moko boye basali monument moko mutu asini miko azoyemba boye faire kaka. Cristiano ba mama ça va faire basali ba trophée na bamboka na bango ko changer nini. Cristiano mama ça faire bazana e place moko na Adidas basina contrat kuna. Ba yebani. Na Egypte basali Hakim. Trophée monument. Boni faire basali la yeti. Kandenga longoli biso soni boy. 48 heures en otage. Ambuteza kosakana tena mboka mundele. Le deuxième jour tu wele londier soni. Bosombe ba biete. Faire gola kutalata ki bilamba ba Louis Vuitton. Oza na 3 mapango na GB. Tuna tari mulongo muta GB ba ko sauver na ngata mulongo muta yebi ba valeur ba GB. 3 mapango ya GB. Louis Vuitton moni wana. Ah. Boni boyeko. Allez to ba na ra munora asui. On ne peut pas nous comparer avec le musicien quinois. Parce que oui, il y a des musiciens quinois. Papa, Kofi Olomide a lélé à l'obi. Vraiment, Zombe, n'a évité, tout le monde en a offert. Viens à Rama lélé na podium. Putain de merde, quoi. Donc, n'a évité. T'as la faire à Boaki. Maman, si, aïe, au boire à Sandra Gazati. Bon. Sylvie, oh, ma bosa onzi. Sylvie, Sandra Gazadi. J'y perds, minga. Oh, donc, n'a évité, putain de merde, quoi. Ah, viens à mon avis, Tala. Bino bosaka na musique à Congo yo. Aïda arrivé presque. Bino to bokosuma makilawa. Toza na bino. C'est tout ça. Attends to Gaulois. Baromi na mutema mabe o eza pena ke bayo kilata mutu mawa matede na podium. Maweza sauter.
Bima. Mawa na mort. Ici Robinho na podium. Ah Pakistanais. Ah. On va partout. On va liku anganza. Tika na yo ye. Tika na yo ya comprendre a tout bela kit. C'était pas mon erreur. Erreur était à qui? Quelle est l'erreur? Alors qui a commis l'erreur en erreur de toi? Toi-même. Toi-même. Il faut subir ça. Connais-toi toi-même. Connais-toi. Putain de merde quoi? Oui, viens Rambo. Nous l'avons boominga babé. Si tu viens Rambo, tu as la toléré fort. Oui, que faire au fond qui s'en va peine non vocal du ciel quoi. Frère Azou Sylvie. Papa. Putain de merde, n'habitez quoi donc? Maman si donne. T'as qu'à bien rabattre pour ta maman si. Oui, que n'habitez ça vraiment donc. Viens Ramba le bien à podium, Nzambe tata songa mwana na yo tala mwana na yo feri. Et le bien belé. Saute un peu bien, le bika est belé. Pour la net basale yo prière kaka. Ah oui. Nzambe tala ngai kingani. Donc mutamitiki Aresi et Simba, maramne kinda kaka. On est arrivé à la fin, merci beaucoup. On va pas te prendre trop de temps. Un dernier mot. La maintenant ça c'est au garde de la presse. Bon, dernier mot nanga ezala ke. Voilà. Ba tu ndenge za bo faire achela biso date na lola. Achela biso ka date moko na lola. Je ne vais pas beta mama mutu eza OK. Toi ça t'as un problème moko ta. E beta mate poani. Tout ko toza pour ma consulter. Ndenge za bo déjà. Bien sûr, OK. Toi ça t'as un problème moko. Mama mutu OK. Je ne vais rien bana Suisse. Boya ebele, les padres là pour vous satisfaire. D'une façon un peu à la congolaise. Maramutu kitoko, tozotara mamunenge zokende za boye Genève Arena. Voilà, Genève Arena, c'est avec ça qu'on va clôturer cette émission. Numéro de téléphone. Plus 243 89 68 04 984. Plus 243 89 68 04 984. Le bogard de la presse, l'homme qui passe au dernier rang. Chilobo, Ngayoyu. Kumi ambo. Ngana nkuba watimba mbaganyati. Donc ceux qui n'ont pas mutu na mimara ba zete. Tracteur Caterpillar maintenant so anayo. Soko yena faire oyele 18h juste. Une minute bonga makata la TV. Okesa na ma bokilo ke sili. Na kosenga bachela ngano bougie. Bachepe mwa ba munga po esila nokita. Total soki na organiser bitumba. Bo sarana papa. Na biso biso se to longa na biso déjà. Ya ko lebele zalite botu na fachi beto ayebi. Viens na yebi o mena so na yoti. Viens na yebi. Botu na président Guinée équatoriale Théodore Obiangema. Ayebi. T'as la place na me mabino hold. Ayebi le solo. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec moi, c'est Alain Delé. Portez-vous bien et au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.